Yesu mwana nzambia ye bumuyinzela 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 Hey Yesu mwana nzambia ye bumuyinzela Yesu mwana nzambia ye bumuyinzela Hey Yesu mwana nzambia ye bumuyinzela Yesu mwana nzambia ye bumuyinzela Ndaka nzambi le pasteur nzembo isali ni mase l'église batu babuguli bitema batu bakukuta ndifelo moto ngana uti ndaka nzambi na jeni chauffement Yesu mwana nzambi ye umuyinzela uti ndaka nzambi vraiment ngai nifangu na ngai ba locataire botalia nzo kupesa ngakanda ya tana uti kusambira ninga mama sumu te uya timba yili kakabuina tsuki kutonda kuna bania mana bino uti kusambira keba kumbe sala masumu te niama sumwana ozo fina ngai senga na bina bana koloba no akoba odengela nga bana na yo mutewa bendoki yo tika mwana batu tika minango Papa yoto za la misama bena yoko awa mama nauti kusambila sans fait na lubina sans fait okia sans fait na ngai te buko ngai te na lupango sans fait ndio misama be ndio misama bandoki tala basambila bandoki yo samela yo okikili ndeko samela mutema beza la ngwana tala buzana zati pona bo fude les esclaves bino basambila bino mapangu te ngala ko somela bana alupango likambute mutema mabe ndoki ofinga ngai na lubia mayo na boyi yango na lupango nanga mayo ole sali nini mayo ole papa sali nini mayo ole papa sali nini olekisi makasi papa olekisi na bisayo ona bisayo ona ko babo de ona ke prison na bisayo na ko nya do na ko ke na prison na bisayo ko sa ngalibo ma ona na ngai oludani na bisayo na uti le bazami tinga na bundi na dinyi masumu osambela ko ndoki basa weboete awa te ai baze pa na ngai balongwa na boyi awa te ai espace na ngai ete espace na ngai longwa wana ndoki kosamba lokutana chaque jour na losambo sika leki na ngai na leki na ngai mbongo ndia kuluzana niongwa baniama noto kusambela ni masumu te kosamba kama sanga Papa awa te anda kuna ngai na boyi mama odo mona mama la prière na libanda boyo ka olobini nzela kuno yango oni kambu c'est pas locataire c'est kuno kupoto kutende nata kubondla nzambi yukinga solo bali kamanda ko kufa mona tabe ko tumba yoko zika na moto nzambi tala alekisi mama kuno na tori yo kumuso kulu nzambi tata na uti nda kuna yo olobi buzala bulingo na batu kati lupango ya ngai nkolo batu batali na bulingo te oye bulingo yo tinda yangu te kuswana na lupango yo kaka ndenge pasteur alobaki papa alobaki to bokina ndaku tako bukuzonga bokuta kana masumu kadi bosi ya porta lupango nego kuta yangu na yawa nzambe kita moto na yeke ko tumba bata mitama beba kosa na losambila oyo tala basata no moto baza kulubana ngai mabi pona lobi pona lupango basopi mai na kolo na lubana lubate cha Tanzania yango nzambe mama nzambe mana ebite nzambe na lubana lubate na lupango ya ngai mona lubana lubate nzambe na bijangu na lubina bangu baniama na bangu nzambe kolo baniama na bangu obandili bako kusana na ngai te tata yo muku na za mukulu na bangu papa kusana na ngai awa simu za waza kutuka maji boye nani boye waza kutuka maji boye nani c'est tondi maya simu za tika makamosala kako papa mitosa mama mai na bina sala yo chaba lokata na kata lupango yebiteke batu basokola ka to bamelaka mai luka kimia nazo yebisa yo luka kimia uza papa mukolo luka yende luka kimia akatuka ngai na sambila ka kuluka to memisanga imasumwa oki ngai mbongo facture yaka na futa ya mai na futa ya courant na futa nazana droit cantine kutonda tina mtu yoko ko yako longola cantine boye mwana yokutu oyo babenga aje kwani kuluka ka kambi vani na ko tika mitu kwa kimbango so asenga kanda koyo atia mama na javana
bimisa ata lelo soku ke kuzulanga prefi no kubima nanga na kei epi o kuna kubima yebita ndeko na yoyo ngani tsukuluba na sute eru ko tsaka yanga inde mutu na ngani ngeke tyango de pona blandi uma nga mutu na zalaka komsa nani blandi uma ko si mi zonga mutu ko papa clan na inchu ebi inchu moko tala nengu zokonda boye reji de ta sepera kaboye o perti ya maji kati na bagina na pesa kindwa mibeko bule na kokulu lupango awa siko ilo kaka o ilongole na kata ndaku no ya kuloba kapo na pombe mama na sambi na uliete te soko zana nzalu yer singa po fufuna pondo ilali kwa na pesi yo mabonde luke ndaki soko salba jeune ngate mtratinda ki tala nengu zokoma po nzambi tata kulu tala tungu cyani buzoba bakamwe bandi kulu ya kufinga ba tata limbi sanga isinga sanga babenda rekidai butu tala basata na basako ya kumeka sata na ndeza yo sata ni zayo kufinga finga kabatwa sata ni zayo zoba tata na batu bayaki na pona mwasi bana mwasi bakoti la bango ba nzamba mo kanda ndesila kanda nzambe ndesila oyo tato za mutu moko commissionnaire a frappé u kota kanda tana kata ndamba babika basare ukitira mibali bamona na katikilo tata nzambe ta kufubele la kanzambe mai batu bato ba ta maladi ya bazoko na ba famille bango basali sababu babika basaka yena lupa kuno kufuta tungisi yo abeli maladi huyu mwasa na dokate na lupa utata tika yo soba lupa yo basali sayi akegola ki ake kufa na tata nzambe ngamo na tika la traki amen lupango tata tika yo somba lupango uzodondo yango boma bandeko nyonso bakenda po banda kusiamu banda kulobela ka lupango ezala mbala suka papa so ngana otoka mayo sala nini boy lukela nga avina luka pasteur akoya kutala ngai yawa na lingi makambuti loba kuta ngate po na kuyebisa pasteur wana akasa kubenga no église Zoba kama mtu akufutira. Zoba kufutira. Nani wana? Uzanga lupango. Ngana zana bana bakufuti bakusombela nga lupango. Me yo o za lupango atatati. O za lupango atatati kela yo. Niamoi. Fumu zambi, pardon fumu zambi. Tima ndefa pembe niamoi. Atate rapamba na usombe angote. Ndio kubisa tata. Nauti paya na. Nauti paya. Jama boki na nani yo. Natuna. Kwa lupango ni kutuna. Lupango ya tata na yo. Yeye ndio mbangu azaliwa. Wewe bateke kufutiraka. Ndako Blandine alikagatia yango depo na hiyo masanga. Blandine wuma. Ngoya gikwiti. Oyo ozanga no ba respect. Olingini. Ngaje upesa ngambongo. Mbongo na pesa. Uyi ndako kufutiraka ndako mbongo ya sanza uzokutuna ngati. Mbongo mbongo sana le 15. Ngala futa konda ku les 5. Uzakuba nini? Attends, même pas fin du mois, comme fin du mois, le 15. Au sein d'un bon mandat, papa. Est-ce que beau Santoni? Le tout ça dit d'être. Papa, au beau sana. Moi passé, au que bon les 5, on appelle ce bon mandat. Maman, moi, c'est quoi les 15, papa? Tu as compris? Michel, c'est Michel, moi, on est Peter. Michel, là, ça, ndeko ya zoka. Ye mutabiaka na binoa. Na ye Peter, nyo babeka Peter bazakana na ade na mukambi. Bazo kutia commentaire au ndako yo papa twaye uruba kusana mubali wapi mubali mubali nangaza fomo na kaya kwa mna yombe nangaza akati kusana mubali nangayo parce que on a taliyo papa tasa marie akuya kuna taliyo ozoka moto zo mbongo te pesa na mubali yango na kulanda yetu kwa beta kasuki eloko na bango tuki na mubali te yayo nini na kati papa bon pesa na mbongo papa na mbongo pesa ote parce que mbongo na yo ozoida mbongo na yo sana na ikogina onte na opesa mbongo te donc mbosani obosani ya na kai na obe na asa sana kai to taba kai ngaza mbongo na osikote ozambono ti les 5 de toi de 15 sana na esilité papa tsuki ya boyi ndazo kusepela bamuna lupa gute papa pardon na mungu mtu ambuyenga o aleki na ngai tika ye bongo kata yesuki wana etali na nini papa tsuki tebi lo kumantaka ya poi papa opa mkolo wesinga mbongo to ikopelesi soki na eza problème na ngala kutala yo namona ka ndenge na ba ubangisaka ngai papa ko ya suko déranger nga bote tala ba kai na bien loi so muni ozomona so malamu te lukata mwana o moko ayaka parce que nga na mbongo pesa ote uza kuluba mingi na nga na sambilaka na za mundimi est-ce que na fingi yo na za mundimi munene l'église ko sambela na ya problème na ngai te mwana caractère mabe na tiaka mbongo na suba cette opération d'église qui peut donner $100 mais ouais ça problème te za yo qui peut donner 200
ngana tiaka ngo eza ya ngai te, on eza ya yo. Yo sala ngona so pesa yango eza problème te. Yo ko kene église pesa mbongo na yo. O pesa mbongo. Papa le bena na ebisa yo pour na moni hein. Au moins tu mutu passe, c'est comme ça tu as préavis. Tu te répètes dans préavis na commune bima. Ya commune mtato. Zolanga préavis. Préavis commune mtato ngi ndako. Ngai ba. Kene kuna habite zolanga te na nini? Soko bimiti na bimisi yo. Bitumbe bimi na ngomba ndatongo tipo. Zolanga préavis pour na lemi. Mana mu leta pesa préavis okuti bitumba binene ebimi na lupanga. Azari kuya mwana nzambi. Azari kuya makulu sana nzira. Karata kukoma. Po eruba mikala atali kuya karata kumi pemeni. Azari kuya mwana nzambi. Azari kuya makulu sana nzira. Azari kuya na ye. Asa kutardete. Oyo babenga kango luzingu ya moto. Azari kuya. Fais mise. Amen. 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 Oyo nani? Mulagi. Mulagi ne? Ezaka mulagi. Pasteur. Umelaga be yo mango préféré na yo umela lelu. Te. Ngala teke mwana ngopaza kuyate. Ya yo ou bien ya nani? Luka te na moko azika kwa. Moi Papa Simise. Tu vanda kopa. Talaki. Undiro yiba kina kuya papa. Je te colle. Dasa uyemba kuti nzembo tu. Bon, papa tu sambela na nzambi O mone balubi na circonstance nyonso futu sambela nzambi. Uyogi. Merci tata nzambi na tondo butondo pama to bonne lukumu pe masanzoni. Na kutambula ngani nyonso ndenge na tambula kipena yutala fleur na ngai Simise. Magana kuti mafuni na ye masumu nyonso pozo mena masanga menjambi pambule ye. Longola likole mutone ye. Longola nyonso je bututu wa satana. Na kombe ya Jésus Christ na sala. Amen. Na libaki mutu atika genga yo kutika na sumela. Tuna sindi ya Simise. Na simba kia uka kusimba. Muni nzambe lingi yo. Na yibi kizambe lingi. Pondinga pesa ngai kulia mikono nyonso ya sura. Muni nzambe makamba kulia pa ya nzambe zana iloko tezana problème teza moyen Nigeru. Tout est na Bible turubaka. Wolu palata eza yenani. Ya nzambe. Ya nzambe. Seki nzambe za na mbongo. Asa mutu mbongo. Tout le temps toujours teye makambo ya likoti. Oyo minde kubumela masanga oyo ife nini yake. Pesa ka courage. Courage. Pesa ka courage. Courage ni asuje pa nzambe. Nzambe pesa yo pema ufele bomo yipe ya ufele. Mukoloni de nyo kufuta mbongo ya pema. Papa ndi tuyaka mabondi wana. Ngai namuna na mbonda kuyibisukaka. Ndi tuyaka prière mabondi lubako. 5 jira mabondi na melaka moko. Yangu munaka na limbaka te. Ya zari kuya. Leo mela lusambo melaka oyi. Lusambo na yo nzambe ayuka kate. Lusambo ye mutu ya masumu nzambe ayuka yangu te. Kwa nini ayuka kate? Yo wuti utel. O wuti na makambo ya ikobu. Moyo ye pa ya nzambe ubeta maboko sa nzamba kuyoka ndenge nini. O wuti kumela masanga. Omwe masangoi soku tomboli. Soki zaki ya maji. Soku longoli kumona na mesa ikumaka zero. Yo kanisi soko kofi bato masango ba yokutika yo masanga ube mbongo. Uzana rezo zero ya ngwana ko. Yo zali papa oyeza responsable fo mutuna ye isala. Même bon chrétien, moi biso na message du royaume de Dieu et pas ya jamais boke jamais sombe jamais boke. Bonjour maman. Nzambe batele bino bon même ya pobikala yibiki na milaka na mama mbote na bino boto Mboto. Mboto. Mama ngana ye utala. Oyi fleur na ngai église azali. Oyi pasteur. Ancien pasteur. Na église. Il y a message du royaume de Dieu. Pasteur. Et pas ya révérend prophète Juma. Ngana azali pasteur Nchalambi. Vidéo azali nani secrétaire. Isobe oya sala maboki ko. Isobe aza kese. Merci papa na yebite. Maman tu vanda bango balamu
ba mama tufanye na bango bien na oyo bale ubeta oya ya Bayer na yeye tufanye na bango bien oya futira na faute ya Bayer yo Bayer ye lo papa pasteur yena yoki ata soki ancien ya Lingomba yebite loko nini ya te ya kakuna na kati Lingomba ya kukamata poste wana ya Nzambe kupesi ye lelo akamati maloba apesa biso mbote biso na kati lupango biso tuza binemi biso benga na ancien lema masolisaka biso te papa ata mbote apesaka biso te me mbongo mai tala ndenge abimaki wana lobi ezalaki kite awa mai biso tutoka te me tuza na niongo te na resi des eaux tuza na niongo te na yesineli tuza mpe na niongo te na bandako na ye Shalom papa siko papa ki pasteur rango seke yo po za bongo uya sana papa anaza commissionnaire bango basaka toilette pa ina makote kaka toilette non nadi ya makambo wana te moni biso du saba chrétien signifie nini représentant regard ya nani ya Jésus Christ na Nazareth na bimisana tatu toilette papa moni yango yo moko na misu na yo moni yango suki tondi na yabi jana Lingomba soki po bubenga na bato mabe bubanga soki tubengani bandimi soki te bakutsila tatu aza mutu moko te na église wana bu mérité ya vanda quartier mobima nyonso bayebi ye nani wana papa ataki ifo ekatana papa azofinga na basi ya bato bibembe na bino papa oyo mosala ya Nzambe afinga bibembe na bino yebisa ngai papa pasteur buti okufingisa Nzambe ko papa buti okufingisa kombo Nzambe avanda pema Nzambe okusunga ndene yango mona mabonde na nyonso nyonso kulala na kwitu kulamka na kwitu après kuuta Lingomba ameli siko makambo aboye pasteur ame bubenga na ye papa bubenga na ye bongo toilette ngo ukene ngo wala kabala le muperote uya ucha ulati poso meme pasteur azote ya yo ulati poso meme ulati poso meme nani masumu te masumu tukuswana na pasteur azaswana tukuswana bilisa za mutema buku wakati mama ya bosuna ngamu saisoni Nzambe alimbise biso kombo église za message du royaume de Dieu izana feni saba di reçoit du mwenda tuzawana non message du royaume de Dieu l'homme de Dieu mais ça papa yango itubenga papa ya mulimo référent prophète Juma papa Juma nayokaka ye pasteur Juma église mère oyo itubenga église mère munene sana mais Céline na mabanani nyonso isa expliquer bango malamu bango bakata mère la mère bango pensa ko la mère bakalinga papa yenda sali sembla ke ya ko ya ni église na bana o ya ni église na bino pona comportement na papa oyo zo sala na bango comme ça même bandimba e bango na ko si l'église na bino na ko sambela kuna mais pasteur yeye ni seigneur ça papa oyo boni singa na sambi na rate na ko sa ko na église na église na sambela na naki loko poza dia na ko bango yeni mbanga sala ke tout bongo na tout sala nini biso pe to koma ta bandimi na bino mais ye papa oyo kufinga na biso ya mama bukelite mama tupusa na boyi tusolo la mukaka mama moni nga za passer balobaka place makolo na Nzambe makolo musala na Nzambe nyatise di benediction pe ezawana lukula benediction biso musala biso ba chrétien zani il faut vous gagner les âmes soki mundimi a gagné les âmes à une église il pas bon pas ya Nzambe azali papa baso saka mabe na mabete ya yeleki papa te yo mama ya yeleki lukula tusa kwa kambo yango sila leki basa makambo nyonso oyo ileka mpona bamama tusala ngo nini ulambeki soso mkwana nasa kuleka papa biso tupekisa chini sete kabala papa yako zata kusuni moko so walambele soso oyo nasuke biloko ya locataire eza ya locataire soki ye moko akamati nde sani na volonté na ye apesi yo senga pasteur omoni likambo kusenga pardon eza te problème eza boye tatu ata asengi ne pardon combien de fois akuya boye afinga mpona poko asengi yo pardon ye
lelo suka papa nga nazobima na ngai nango mikumsha te nga naza paster so yene nga naza paster nchalambi charles fe papa yo lalaka awa te oyo biso tomonaka yango te yo kosuporte yango te bamama pardon bamama fo bayaka na eglise senga bulimbisi mpo makambo nyonso oyo elekaki esala ne isile oyo azotoka mai tika ye toka oyo ekoti wese tika ye koti oyo azopesa mbongo na ye locataire eza mowumbu te olobi na senga bulimbisi bamama mpe oyo nyonso eleka ye mabe esala ne eleka etaka bakristo mama bulimbisi banana basoso bulimbisi wana olobeli bandeke wana pastere papa nga nde nakolimbisa te nakolimbisa te atote asaka na nga mingi namikitsaka mama bulimbisaka ya bulimbisaka nazaka mwana na bino yo za mwana yo nga nakubota yo nga nakubota yo yebisanga kama ndefu apema nga nakubota yo papa tika bavandiko tika ndeko na bino mobali be bayere na bino pasero mutuna ezoswa pamba nyonso te yakikendaka nango na mabanga